C'est l'église qui m'a dit des en la vérité. 30 secondes, déjà prié à notre Père en Kamba, que ton nom soit sanctifié. Ton règne était déjà venu en Kamba. Ton fanatisme était que ta volonté soit faite partout comme en Kamba. Donc, on a des paroles dans la souka. C'est la prière de notre Père. Qui est en Kamba? Qui est en Kamba? On a commencé à la papa qui a gagné. Bah, consulter Tata Simon Kimbangu. Quel réseau bêta, bah, mine oh. Même toi, c'est là. Moi, là. Bah, consulter, bah, vite. Bon, ça, la gagné, bah, vite. Tout bon, ça, bilamba propre. Bah, bon, bah, chercher bilamba. Il y a les bandits, haut-parleurs, ce soit les lits, benga papa, benga maman, benga bande konyo, so boy bisa bango que mukendi liboso na bino pour na hotel sabino. Vérité bonga koye ba namba mituna mingi botu na rabiso, c'est tout le jour que tu recevras ba question na bino, que tu recevras ba mail, tu recevras ba message. Vraiment on a évité mon kilmon beso Rolanda biso le loto pesi matondo na za combat to pesi matondo na mungu baba vidi mukulu parce que sans yé mon boulot to pesi matondo na bayo vraiment bazala la biso na molimo to moni fumu kimbangu mama kimpa to moni ba grand nyonso babunda pona mboka oyo ba lumumba to moni ba hero ba papa na biso Kabila to moni ba papa na biso Mobutu. Pourquoi? Parce que mon salaire haut-parleur les alliés au sala ils allaient kobimisa ba vérité belé bien que mai les gens qui m'a fouta mais la carte à bouton pardon la carte à bouteille broyé ba différence ma fouta na mai et remonte na toujours tinani ni lelo to yambeli bino papa qui est oyo azali chercheur indépendant ndenge somi benga lelo a luka mi benna pe na mpanzi pour que akokampe ko ba vérité. Toyambie pourquoi tu ba masolo lelo belé libomu ya papa Kimbangu Nankamba est-ce que ça la ya solo ils la mwana popi eza mutu ya solo ba chercheur misusu pe baya est-ce que ba cheka yango ba mona ki mutema neza ko respirer michopone kinda wapi est-ce que église kimbangiste ezali église chrétienne toté nani kolo église kimbangiste. Ma question à nous sur répondre à biso papa qui c'est mbote là. Mbote papa quel ouais, bon niveau papa qui c'est. Té Nazakimia qui m'ezali. Pour la première fois on a haut-parleur. Ouais. Na vu que ça facilité, on a la facilité parce que mituna et bimara awa, ils ont sans parti pris. Tous ces les ngomba morote songolo bombe nyoso rokita Kalashnikov nyoso bimara. Papa qui se repose sa biso mituna toté. Te problème ezana yo mutozoko yo ndoza na problème à koluka question. Ngana za problème à koluka question. Yo ndoza na problème à koluka question. Ça comme il y a mitu il y a ba réponse des ali. Déjà na ki na moi. Vous avez là. Déjà. Mais déjà au côté misé to non côté te place vraiment likambu ya corps d'abord papa Kimbangu akufate amata likolo soit disant le rôle ya solo ya Jésus topé corps na ezala awa na misé au peut bato mingi pe bakota ngote est-ce que peut déjà kota ah oui na kota na mausolée papa Simon qui manque ngana nda kotanga na mausolée tant on a koti na mausolée na 2004 tant on a koti avandaki na ko na koti na bimi epsinga zonga na simba epsinga senga oza na ngoposa ngana senga imayele Siminzoto wana. Siminzoto atata Simon Kimbangu. Oki yango plastique to. Nzoto atata Simon Kimbangu. Tango bazolo banzoto bazolo balibanga te. Bazolo belanzete te, bazolo belali bendete, bazolo banzoto. OK. Hapsinga senga no suza lango posa. Ngana senga mayele. Mais c'est pas senga mayele, la sagesse, ça veut dire donner ba ko maîtriser la situation. Donc c'est ça. Donc senga inde mayele. Donc au senga bozui au senga que na comme mais yo le roka est là que au senga mayele. Senga ka mayele. Est-ce que mon appel ba résultat pe makambo après? Ah oui, Jésus-Christ salobi cherchez d'abord le royaume de cieux. Bon lukana bokonza likolo. Le reste tigale ko ya na sima. Biso tozana on habitumba ya koluka bokonza likolo. Parce que pour ça tozaki na besoin bokonza c'est donc to ngai pe to senga mbongo po na ngai pe ko zwango. Na ngai pe ko zwango place wana. Mais na senga ki mbongo te to senga ki mayele. Nde mayele yango nde ko pesa biso nzela ya kozwila mbongo
Matondo, Maël Européen, c'est bien là aussi Mbongo. Troyeba Maël Yango, ah on a papa qui ça répondre à Mikina Biso. Grand merci déjà. Nambato Bele Balanarabiso, une très belle dame, Karine Kimambalo, c'est vraiment Bambote Sikozomi. Il y a le raté, pourquoi pas Maman Bibi chez nous, plus un grand monde. Maman Moté Mamala, mon charge à maman qui était chez Bambote Bele. Anniversaire, ça toujours pour continuer. Nelly Mokela, moi ce qui toko, Bambote Nayo, anniversaire, joyeux anniversaire. Et Bele toujours bête, toujours na Nengi Ansamba. Et raté, pourquoi pas couper ça déjà. Grand merci na grand frère Yabalé qui naïe Papa Sunda, hein, Papa Sunda, le vieux Sunda Yabalé qui naïe Rolanda. Émission spéciale le pot na ba réponse ebele et bima bande ko na biso ebele balanda biso ba maman na noso ki ba bengi biso association maman Mofondo eza Rolanda maman na noso ki batuna ki ba metune ebele ba maman na biso Brigitte batu bazana posa ko yeba lelo vérité eza ko sala pasi, hein, ndeko Miko Boy Baza na posa ko yeba vérité le loba bazo ba réponse na ba mituna na bango tozana papa qui c'est a ko pon na mituna na biso. Alors papa qui c'est lelo de na ba émission na ngai bande ko déjà ba comprendre que l'entrée je voulais pas parler de mise na ndenge na lobeli kama mausolée ndenge papa qui ça sur le bapon na likambo corps mais lelo oyo batu ba vérité d'abord yo ko bima yo le ko kota ki na kati ya mausolée photo o bande ko bosa ko mona na image. Et comme si mon kilomba balobi que photo oyo boza ko mona ezali ya Kimbangu te ezali ya Ndopetelo mais batu batia ngona banda kuna bango de même photo ya Jésus oyo batu batia na banda kuna bango artiste topé acteur avec ko bima kotel c'est nazala na ngai Jésus te ezala li solo pardon rolo ba pesa ki ngai na joie ki vérité ya ki kobima lelo oyo nelikambo bat bakansera Kimbangu balobi ke image oyo eza ya Kimbangu te ezali ya Ndopetelo ye azali soi-disant papa ya batu to kansera kibana ya Kimbangu au parleur vérité na vérité papa qui c'est na mausolée et longyo mona ki wana c'est longyo na ba photo toté na kombo tata mwana Molimo Santo ils ont un témoignage il y a un militaire babenga ki Sakwa Bango ya mona ki tata Simon Kimba omoni lelo oyo ezaki na nini asala ki on a 87 87 86 na papa Bobé papa défait papa Bobé lelo azate son âme repose en paix yende journaliste oyo à l'époque a filimaka message ya Sakwa Bango omoni na 2 Corinthiens chapitre 13 verset 1 jusqu'à 3 balobi toute affaire se réglera devant 2 ou 3 témoins. Ça veut dire donc on a tribunal, on a besoin de témoins oculaires. Oyo a monaki affaire. Les gens ont yoka quitté. So yoka ki. Bako joyeux ko fo balanda yoka ki pa nani. Bako joa mutu wana yo o tenga na monaki leka. Yende akusala témoignage. Omoni lelo oyo papa Simon Kimbangu corps ni za na nkamba. Parce que père nanga botinga za vivant. Hein? Tango corps papa Simon Kimbangu ekomi na beach. Tata Nangaza qui surveillant, il était là. Et outil Lubumbashi comme on a beach ndenge. Tango outil na nini parce que quand on a la train après ju mai. Mai est commis awa na bateau titan. Bateau memaka ngwe dindati lelo zawana. Bateau memaka corps papa qui bateau o yaka na corps papa Simon Kimbangu na beach ngobila. Edinda ezati wana na fleuve. Na fleuve au mona ngo donc tika parti moko boyani no mona bakoma bateau na komona ngo zaki titan. Tango bakomisa ngwana père na biso ki vivant. Amonaki makambo so eleka ba du corps wana ba yena yango ti na matadi mayo corps wana ezalaki so mutu asimbi yango il faut azwa tremblement papa de ngenda abenga na batu ya bandundu il a appelé 3 personnes abenga papa Donatien Kakuru abenga papa Victor Kalumba oyo azaki père na ngai abenga papa Zakaria Mfumu esi bango bosimba corps oyo bosimba corps oyo bosenga o nyonso bino bozana yango posa basimba corps tango basen papa Zakaria Mfumu na papa Kakulu Donatien bana ne bazali bazana masina na papa Victor Kalumbo ils étaient 3 papa d'angenda bengi bango abibo simba corps oyo bosenga o nyonso bino bozana yango posa ma père na biso tango bake basengi molimo babino biso tozana besoin ya PV tozana besoin ya molimo
basenga molimo basenga mbongo te ale tango ko ayebisi bango bino bobima tango bango babima mbula ebeta ko relongwa ko rekota na nkamba mais lelo oyo batu bakolo ba photo wana iza photo ya Ndompetelo Ndompetelo mipata mya mbongo kombo na ezalaki mipata mya mbongo ça veut dire azaki noko ya tata Simon Kimbangu noko na ye mwankazi ngwankazi azalaki noko ya tata Simon Kimbangu Ndompetelo mipata mya mbongo de son vivant papa de ngenda papa qui solokele papa de lungana bamonaki en France na bango te ya ba 6 ans et ya ba 6 mois 2 mois 4 mois bamona yango te c'est pourquoi des jours rekotaki donc mutamona bamona France na bango te nde bazonguluma ndenge bazonguluma ezala te histoire ebetama te ti lelo histoire ebetama te ezala te mutamelisa bango libele azala te mais bamona bango bana mama mwibi c'était comment papa de ngenda baye komonela l'âge à 3 ans na mbanzango bandeko na biso bakongo balobi te oyo aza mwana Simon Kimbangu te biso toyebi ete siko bakomba yebi te alors bon comme il y avait papa Simon Kimbangu conflit wuti wapi pour lelo batu ba ignorer que wana za corps na ete na koyebisa yo soki lelo ngana yo tobebani yo dwinga okanginga obetinga fimbu tango na ko bando mono sina ko bando banga so pe naza mutema mabe na bandi pe ko loba makambo mabe na kombo na yo papa Simon Kimbangu akanga bandoki na village na place mo babengi on Kimiala tellement bango bande ko menacer pour asala musala na été asala ba miracle te ba démonstration te yepe approuva bango ayebisi na tongo ayebisi bango mutu na mutu oya moni tata na nenge to sangana kawa bana bazate nga tata azate nga mama azate nga noko azate nga mwana azate nga koko azate bon so moni mutu azate memela bilamba na amima bango tina Kimiala so koma na nkambo ko mona Kimiala parce que tango bakomi wana papa Simon Kimbangu akanga donc atika bango na crampe donc batika la ka ndenge wana tango ya laksi bango boya bazwi bilamba balati bandeko na bango batola musu bakima siko ba o batika la ka wana sala conflit parce que ba reverser bango siko conflit wana etika la siko il faut pas dénigrer la personne vous comprenez siko faut pas bandako bebi ça répète ba bi moni muto ndonki muto boye il commence maintenant il y a même sa réputation papa Simon Kimbangu donc problème on nyeso to sala kana lelo bandokio bakangaka na Miala bango nde bakoma ko bebisa makambo tata Simon Kimbangu mais est-ce que bangunza est-ce que tu rechape bangunza na quand bangunza mingi baka d'accord te na bino te bangunza bakozala d'accord te na biso ba julia ngo place ni si baloko te ngo na balabala ba julia ngo place ni amani lelo mutnos tout il se fait leader or que bakoma leader te on est leader mais on ne devient pas leader pour kokokati vous comprenez prévenez si bango ba osala to kendo sort nango so kendo bazaka ko se référer or que papa Simon Kimbangu alobaki à États-Unis d'Amérique et Panzana mais bakoya ko mona corps na ye na kam si corps wana za ya tata Simon Kimbangu te si photo wana za ya tata Simon Kimbangu te mais il faut ba ya na kamba il faut ba ya na kamba parce que corps za na kamba est-ce que bango ba koma les na kamba est-ce que bango si ba mona parce que de son vivant ya papa de Ngenda ba grand savant il y avait 3 personnes c'était Neil Armstrong Buzz Aldrin na Michel Collet ba grand héros ya NASA ba ya aw na 1969 tango ba ye aw Mobutu yamba bango na aéroport Mobutu yamba bango na aéroport ba ya na bango tina ngali me pa ina ye ba vanda ba solola mais tango Mobutu abengisa papa de Ngenda ya ba Neil Armstrong ba kamwa batoni papa de Ngenda yo ozangi yo ozana pareil te mais na likolo po ba kanga papa de Ngenda photo na l'espace linéaire sans appareil batoni papa de Ngenda wana na misu ya Mobutu batabula yi bazala ba témoin bazala papa faire qui se passe là comme ba témoin bazala papa tabulai au sol bakazala batabulai pas parce que Rochero mutabetaka soirée dansante beta soirée dansante ba Miss Congolais babina na ba Neil Armstrong mais Neil Armstrong a posé papa de Ngenda question atuni papa de Ngenda yo na likolo ke ndao sala ni na bref papa de Ngenda c'est sans appareil
bino bokenda na likolo na ba pareil sophistiqué mais nzamba za na limite. Vous comprenez? Voilà la réponse à papa de Ngenda, la Neil Armstrong. Neil Armstrong a lui Kimbangu, maître de la ligne, qui a créé la ligne, c'est Dieu. Mais Neil Armstrong a appelé Simon Kimbangu le maître de la ligne. Neil Armstrong, parce que toute affaire se réglera devant 2 ou 3 témoins. Mais papa de Ngenda va déclarer devant 3 témoins. La référence, il y a 2 Corinthiens chapitre 13, 1 à 3. Va déclarer. Neil Armstrong, Buzz Aldrin, Michel Collet. Et Jésus-Christ aussi, c'était 3 personnes. Gaspard, Melchior, Balthazar. Donc pièce contre pièce, papa Diangenda a mata likolo. Papa Diangenda a mata likolo sans appareil. Si lelo va guichet na NASA, ezali. Si lelo va guichet na NASA, ezali. Mille par ailleurs. Tokei. On répond de PKT Siko elongi wana. Elongi kasi ngala yebisi. Elongi. Ozo kendela na gauche. Ara tango bango bazolo. Tango bango bazolo ba elongi wana ezalaki ya tata Simon Kimbangu te. Bango balobi ezalaki ya ndo petelo. Mi patamia miambo. Mais faut pas kende na misé. Faut pas kende na misé ba komona les véritables photos ya mi patamia miambongo. Faut pas kende na misé. Pourquoi il m'a raté il faut que ça na misé. Na betule loko komoko. Elongi est-ce qu'il faut ça rappeler? Tena rappeler yo to discuter mingi na elongi te. Amoni na ba congolais. Congolais ko bota bana 5. Bango 5 wana baza pe tentire moko te. Baza pe elongi moko pete. Effectivement. C'est quoi donc c'est que donc baza bana pe wana te. Wana faut débat soki donc to continue na débat oyo. Il faut bosali sa bana na bino ba test ya ADN. Ah. So to continue. Kada somone loko bango bazolinga donc ba provoquer et comme kuna no ndenge ni ba bala mingi yoda kasi ngona biso bango balobi ke elongi wana ezalaki tata Simon Kimbangu te yango ngape na lobi boy oui soko dui figure ya tata na bana 5 na ba famille muso eza identité te me balaki si photo na bolenge mais bazolo bana modele kasi na bité bazolo bana oyo bazabana ya kingani ozo comprendre omoni mutu tanga zokola azana omoni ndanga to fandi boy so to ju koko ya mukolo to ju photo na ya zala ki bébé ya jeune to mona ngomwa différence parce que po ils ont changé forme faut comprendre po na nga o ndenge za boy na ya mwana na nga mukeza de différent ya nga déjà bando sala moi kaka mais ya mwana mukoko na ngoza lisse faut comprendre mais na ba cinquantaine ou na yo quand même te na cinquantaine omoni bato elenge te omoni bato ba ko na mboka ba différent na biso omoni biso to on a dit ça c'est biso koli tomeli ba potopoto ba phosphatine tomeli ba lesi ba nido ba serelac menga na kenda na mboka na mona ba tumususu mama na mukolo me abenga nga vie mukolo na nga ya abenga nga vie pourquoi ya mela potopoto ba benga kapudi obi kapudi kapudi za badia manioko basali yango potopoto bachango pilipili sikodo bamelisi mwana muke marque wana donc corps na yo za différent na ngai corps na yo za différent na bango ba vivre longtemps siko non bango bazo vivre longtemps ndenge nini wana za makambo akala bango ba vivre longtemps parce que biso donc toza contrôler so leka moi muke ke l'hôpital so leka moi muke osali boulot so ke na bamboka lelo na koyebisa yo so ke na bamboka tant qu'implanté parce que je suis aussi implanteur, il y a DKS, il y a département qui manque de la santé. Na ordre et chef spirituel. J'ai implanté plus ou moins de 7 centres de santé. Baka majeur to joie. Na banyana ils allaient ba appendicite. Ils allaient ba appendicite. To joie ba hernie. Pourquoi batamboka basala ka misala makasi. Misala na makasi soko kubisa nzoto na bango. Faut comprendre par rapport à différent. On dit to bundara petit mo bona mboka. Abetanga mbata na kanisa la simba nzete na tala boye na maboko na ye na tali aza donc na eloko te na bi o eza eloko liboso petit na yo petit na nga mais na bi o eza eloko liboso abetinga mais marque na okeli yango so le bébé était deuxième donc il y a un problème si na sala tout o éviter na sala tout ce qu'on a sala makelele po batubaya po bakota na kati po basani po bakabola biso de ko pote via zo tomboka raté petit motika na la beta na ko mona mais na santé déjà loko ya beta kinga na maboko kaka boye na monaki ba liboko kaka mais ngala kasa nzete pourquoi différence ezali bango basimba ka machete chaque jour na temps boulot makasi
siko donc marque développement corps na bango omoni biso tozala kisasa par rapport à biso na batamboka mo différence ça par rapport à biso na bato bazana poto mona différence omona mwana 10 ans poto so monier so bimisi na mwana no 10 ans omona mwana no 10 ans ndeti mutu mo boye lokola marque ka pourquoi et donc vie oyo bato bazo vivre par rapport je siko époque wana bango bazalaki papa Simon ki mango bakanga ye na tango Messe Morel ayaki photo zalite tango Messe Morel ayakuta Simon ki mango parce que banoir bilamba ezalaki na route à l'époque ezalaki manœuvre vous comprenez même Ndozo Olemvo le premier chrétien protestant du Congo asala mariage na Rafia bamindele balingaki te alata bilamba babino faut asala mariage authentique siko banoir tango bango bazolinga babunga authentique tango bango bazoloba makambo na bango bazolinga basalir babebisa parce que l'église qui mbangise na antiquité ezalaki loko l'église abandoki parce que pour kala l'église qui mbangise so uto sala rapport sexuel ekobo so yo okota te so uto yibo okota te même atabe mission boy so uti ko scroquer okota te l'église qui mbangise kala siko yango tango batu babandi mais le changer tango batu babandi ko kima balobi ke wana église abandoki que c'est église o bandeki ko kangande bandoki siko bandoki ba transformer yango na bana na bango na bata quartier bokende kuna te kuna bakanga bandoki bokende kuna te kuna bakanga miyibi siko église bandi ko sala lokola bandi ko bebisa forme mais fonte parce que y a aussi la forme et la fond parce que détruire forme mais fonte église bandi ko sala siko papa d'angenda bavandi batali babité to calmer esprit pour église ça ni et tomba parce que à l'époque c'est colonie comprendre to calmer église pour église tomba batiki ka mais des sons vivants ya ba papa d'angenda ba église ko zonga ndenge zalaki mais tant papa Simon qui manque ngana ye alors il faut église et zonga ndenge zalaki na 1921 ça veut dire faut molimo ça l'année faut molimo ça parce que molimo ndeko détecter les vrais na faux pour sikoyo papa d'angenda bitotika masango nanguba la parole à Jésus-Christ et c'est école ensemble mais na suka to opona matiti to boaka et kauka mais ndunda to kata to lamba to lia et ko pesa biso santé vous comprenez nengo zo mona wana eza matiti eza ensemble donc matiti bezo beta tolo pour matiti pe zo rapper rosoir et zo mai matiti pe beta tolo mais eza matiti et kauka photo wana moni wana c'est ça photo tata Simon Kimba photo wana moni c'est photo tata Simon Kimba les andopé teloté est-ce que vous voyez la biso prochainement image andopé telo sans doute prochainement sans doute oui sans doute au parleur sans doute pour sa vérité sans doute il y a la biso preuve comment on a que ils sont différents au andopé telo au ça qui va amoni photo mona ka oyo bakanga tata Simon Kimba on a liputa bakanga on a prison pour photo les photo ya liboso ya prison ya magasin ya prison au mona ka na liputa bakanga on a liboso ya prison photo wana vous comprenez ils a photo donc photo là comme ça mkoloti mais batu nde balingi ba détecter na ko bisa yo mutu afunda mais parce que batu pe batu na ba question est-ce que mon prisonnier aux en santé au pe kimbango zaki nango non prison c'est ça le problème na ba fimbu na c'est que lisolo ya souffrance à mon angoté santé wana na betelo lisolo est-ce que mutu bako tchena kati ya tono ya acide caustique abimi mutu bako tchena kati ya tono acide caustique abimi jamais mais papa Simon qui m'a battu na tono ya sud pe ba soudé ngo ba ta écoulé ba fungula ngo tata Simon ngabima bien santé ça veut dire la jola sabango que no esprit est cause à bloquer donc vérité cause à la bloquer solo cause à la bloquer papa Simon qui m'a ngati ba kanga tata Simon qui m'a on a libanga ya 50 kilos ba chaîne ba boki na place à profondeur à 5 mètres ya mai akufit akufit badindisier 3 heures du temps après bamindele bamoni elikola mai sandier bamoni elikola mai ça veut dire akufaki siko donc on a terme to le basala ngi assez pas elikola mai tata Simon Kimba bien là mais batu bavandi batali balobi ate mais ko pona ko bebisa amoni lelo to vandi boyenga na yo to ça na biso na histoire moko boyete
so lelo meko comme ata président de la République tonani bato bakovanda bando fabriquer histoire hein oyo bakotinda bango basala investigation baluka badonné bakozwa ngote bakoluka badonné ba boye boye te azalaka boye 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 mais boluka badonné boya nango baoya na côté même bango yebisa bango baibisa photo ya tata Simon Kimbangu oyo bango bayebi balakisi yango afani na mundele balakisi ki image non tata Simon Kimbangu tango bakangaki d'abord tata Simon bakangaki na sugebele tango bakangai d'abord oyo elenge to mona kawana na kilote to lokolele wana yeto yeto parce que bakangai na l'âge de 34 ans Abba Simon Kimbangu était donc abandaki musala na l'âge de 34 ans mais il a fait 5 mois à Congo central na Bakongo il a fait 5 mois au ministère arrêté 21 wana donc on a 20 ans et quelques mois passant on a la déportation. Vous comprenez? En passant on a déportation. Daniel Azoloba, tant on a mon vision oyo, na comment qui décomposé. Corps n'a changé de forme. Hein? Corps n'a tigale sur n'engue zala quitté. Ba ipsinga na juli boma, ba ipsinga na baby, na komi na boy. Après si moi mon corps n'a zala qui na problème. Comprendre? Parce que ba minere bandola na corps wana. Corps wana nde banda opesa bango passe. Corps wana nde banda ki ko sala bango boye. Corps wana joie qui tant vidité. Et pema par esprit na yi. Corps wana mona qui passe. Corps wana beta ma film. Mais est-ce qu'on peut avoir la différence na bango? Oyo bango bazo sala, ya zo sala mona le contraire. Vous comprenez? Oyo bango bazo sala, ya zo sala mona le contraire. Mais comme l'histoire, Jésus-Christ dans Matthieu chapitre 10, 34, ne croyez pas que je sois venu porter la paix, mais le paix. Hein? Babengaki Belzébou, Jésus-Christ. Babengaki Belzébou. Même bakenda pas Joseph, mais c'est Joseph que moi na na yote. Moi na noté, ozobeta tolo ya pamba preuve ane ba c'est to uti ko lukaya alobi tata na yena maman na eza bato bazoka message. Eza binoté. Voilà, merci beaucoup Papa Kessé. Toujours qui mangunga si mangunga. Toujours qui un peu salon yo. Papa Kessé a confirmé Mokili. Donc, bango bakimbangiste balobi na mae oboza ko yoka bango bazo confirmer to jouer témoignage il y a Papa Kessé muta kota ki na mausolée parce que na lukel bino to komi na ngonga ya pièce contre pièce pardon moto ya kota ki na mausolée po yebisa biso elongiango finalement eza ya ndenge nini ya lobi ke zelongio ya ba photo mokolo ko bima ke sa bongo te Papa Kessé to ebité to koloba nini na mae onyo so Papa Kessé aloba eza au parler Papa Kessé déjà le bito leki. Tu es sur la point mon sous. Papa Kessé, vrai ou faux, l'église kimbangiste est l'église chrétienne. Oui, l'église chrétienne. C'est l'église chrétienne. C'est l'église chrétienne. C'est-à-dire que bon déménara sauveur Jésus-Christ. Très bien. Il y a des sauveurs, le chemin, la vérité, la vie. Il y a des sauveurs et puis envoyés. Et puis envoyés. Envoyés. Ok. Vérité, c'est l'église kimbangiste, c'est vrai ou faux? Vrai. 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 Dans le côté zaté. Vérité c'est l'église parce que Kimbangu donc définition ya Kimbangu ils a révélateur. Moto azo le bela makambo bomba mana mulili. OK. Bon so bon moto azo le bela makambo bomba mana mulili ça veut dire azo le bela ngona a le bela vrai. Voilà. Et yo za boye. Le vrai. Donc PV mulili mozo lo. Vrai. OK. Papa qui est c'est lelo. Ba grand chercheur ya monde, ba savant, ba celle ba recherche. Bien que ba fina ki montant ebelé to monde même bangunza misusu type ba kiti na makati ya mboka na biso lelo ba za ko efé ba omoto ba grand ebelé ba ntinu tike ba te belé ba lobby au effort ba soki ba risque wana même ya ba vie na bango pour l'hôtel c'est que Jésus n'a jamais existé ils acquis scandale mais enfin lelo petit à petit ba comme copé ça ba raison pourquoi parce que Israël il y a un moment déjà levé. Il y a des lois qui sont déjà s'implanter, qu'on a déjà s'implanter dans Katia. Il y a Katia, Mboka na bango na balon na bango, ba lingi li sous-souté. Ba l'histoire wana Jésus créé et pas Rome, Romain pardon, concile à Nicée et ainsi de suite tout ça, tout tel ça ba tout mon kilbondi ko yokaté mais biso moto ko lobel sous likamba kombo ya moto wana awa makambo na loputa na mboka na biso a rokende prison. Et aujourd'hui, tant makambo na tout le monde qui déjà Poutine ba na déjà longo la keloko wana na ba mboka msusu ba Corée du Nord to ezala raté ba vivra ba garda boko ko na bango to mona Mao avec Mobutu atalisi qui a memi kuna atalisi ba secret bela lui que mambo so landa ya ba pa ya côté il faut bozonga Mobutu azongi a tirer retour à l'authenticité mais église kimbangi c'est sika bo solo ngo ezali
Oui, biso biso validé. Et c'est comme PV. Oui, biso biso révélé la marambo et bombama. PV et yebaki marambo ni sauté commis Église de Jésus-Christ par son envoyé. Donc, mais quand on fait la biso place on a botié batuna trouble les lo oyo PV yango et le tel service et zo ba le coup ta zo ba vérité expliquer nos biso. Omoni na webisa yo papa Simon Kimbangu aza prida. Prida c'est ça y est. Il savait déjà. Si biso to zaboy ça va envoyer à tout Simon Kimbangu. Pour défendre la vérité. Parce que si tu veux défendre loyalement les intérêts et les acquis du Kimbanguisme. Omoni to dit autant na Job dans Job 11 verset 10. L'homme au contraire a l'intelligence d'un fou. Au contraire, l'homme a l'intelligence d'un fou. Ah ça l'appelle l'autre. Pour bouton monio na veste ça 10 francs mais importé. Ah ça l'autre mais azo loba mingi. Parce que pourquoi maloba? Pour maloba ça fait les. C'est pourquoi mon mutu soit vendu pour donc dégager odeur mon ko fa loba makambo ebele. Mais en réalité dans l'homme, donc l'intelligence de l'homme aza makambo ko beba. Jésus-Christ dans Jean chapitre 8 56. Dans le but avant qu'Abraham fit je suis. Bazwa mabanga na bayuda wana zoka wana soit 10 ans. Ba betaye mabanga. Ça veut dire balinga qui était. Pour biloko o ya ki na yango. Et si mbakite na bango. Lelo batuno surtout parler de Kimpavita, de Kimpavita, de Kimpavita. Et bamindele baboma Kimpavita na ledi ya bande connaît ba noir. Papa qui na katio qui mais s'il vous plaît. Tant on ba likambo historique, obi est-ce que otali d'abord le fond pourquoi ba chercher ba lobi bongo. Terazo kende. Tant on ba peuple, so di malheureux histoire moria solo. Ba chercher ba. Vilango d'abord, Israël les a créés quand Israël les a créés quand, c'est ça les grands problèmes. Énormément siko. Ah, siko. Énormément. Toto mana. Énormément. Bato balinga qui était mais mouton vilango. Et ça les maroutes avant que tu y aies des difficultés, il y a des questions. Mais la réponse, c'est la pour te retenir la pétanque. Vous comprenez? Israël, les Américains, ils ont sala en 48. Tant qu'ils ont sala examen, ils recensement des juifs, ils ont 25% des juifs. Véritable. Or que Israël, or que les véritables juifs, ils étaient des noirs. Vous comprenez? Donc, c'est comme on a créé ma juif ya ba mindele ya mo des dégâts ba juif fara ba mindele na c'était ba ça ba ramasser c'est-à-dire histoire peut ça créer Jésus les véritables l'histoire de Jésus Christ bango ba ju yango ba bino comme ça qui noir biso to ça ba mindele to ngo beta ngoti il faut to enterrer yango si ko biso to former Jésus na biso ya mindele que c'est on a le c'est-à-dire on se confirmer que c'est histoire il comme nanga monanga ate nazo memayo non le véritable Jésus Christ existe pas ba mundo Satana siko do Satana ayene évangile na ye pour na ko détruire omoni le loto nenge to mais ça la clair pardon ça la clair te don ngina me mona raisonnement moko boye raisonnement mo ça la clair c'est une histoire au bando bête ils ont créé et ça non Israël le pays là c'est créé mais ça terre promise. Parce que terre promise, c'est l'RDC. Bon, papa, qui c'est pardon. Ce qui les solos, ils ont créé juste en 48, donc après la Deuxième Guerre mondiale. Nous, on l'a ici. Ils ont créé les solos, mon combo, il y a un peuple, il y a un mboka yesika. C'est-à-dire que nous avons créé Obama 2000 ans avant que tout le temps, c'est-à-dire que ça le coûte. Vrai ou faux? Tokende. Là, on a une réponse. Donc, une réponse, il faut faire l'introduction. On m'a dit, ban Israël, tant on a bien gagné, on va côté sur la terre promise. Dans nombre chapitre. Dans nombre 14. On a selon les solos la Bible. Nombre fictif, les solos fictif. Non, kasi. Muto pa oyawa. Muto pa obetelo les solos no Simon qui mango boye, pesa les solos, t'as les solos. On reprend. Mais quand même il existe. Simon qui mango existe. Mais ce qu'on va obeta il y a 2000 ans avant. Or ils ont créé on a 1048. Biso tozo beta les solos. Tata Simon qui mango abetele biso. To beta ma solo na bisote. Biso pe donc tu es pe na ma solo. Simon qui mango comme Bible. Biso donc te na kata Bible on mona c'est na Bible on a Simon qui mango vivement donc poser vandi na kata Bible. Mais Jésus qui sa Bible au tala mais bon on a té. Vous êtes là on a tout beau non, te comme que tu n'as wana. Vous êtes là l'histoire de Jésus. Tout ça c'est l'histoire de Jésus. Ba Israël to na tango balingi baleka na okende kaka pona refi. Nenga bango basali refi. Ba bimisi balwa na bango. Parce que ça na mutu moko menasa Moïse. Ils ont les Israélites mon côté d'origine ba menasa Jésus qui se bazalaki. C'était de ramasser. Ba tunde ba menasa Moïse. Hein? Pour na kata mer rouge. J'étais de ramasser bato baboma Christ. Oh, il y a existé à l'époque où ba ramasser. Na rebete la yo
ba mindele na mission ya BMC na ngombe lutete poko mankamba so leki ngombe batadi ngombe lutete poko mankamba place tata Simon Kimbanga zalaki catéchiste na ngombe lutete parce qu'il était baptisé la rivière tombée par un catéchiste qui s'appelait Mavula Samuel. Vous comprendre? Tata Simon Kimbangu tangu abandi tangu baye ko baptisé na mboka wana po na mission ya BMC wana ya ngombe lutete. Ba minele tangu baye Tata Simon Kimbangu do la miracle. Baya na koka moko na misu ya révérend Beckley parce que le premier évêque to sangwa zalawana ezalaki révérend Beckley. Après la mort à Beckley, Jennings aye. Le temps où Jennings aye, si vous bayana maladie moko Jennings abino Jésus-Christ ana mundele. Bino ba noir bo mona na wapi. Bayana koka moko wana basambela koka wana bika. Mais mundele abenga kombo ya Jésus mundele abika te. Mais papa Simon Kimbangu aloba bika mukumbwa fumu tu Yesu Kristo bamona vabi wana koka abandi ko sala ni abandi ko telema ti atelema lobi ah parce que Tata Simon Kimbangu si Jésus existait quitté mais papa Simon Kimbangu a sala miracle na kombo ya Jésus. Vous comprenez? Yesu na Jésus Christ c'est différent. Non, c'est ça aussi le grand. C'est le langage. Là na robi soto zo benga chela. Chela appellation mundele te pour se comprendre. Mais d'origine la combo c'est qui est là. C'est kaka qui est là. Tokena kenge c'est kengi. Vous comprenez hein? Et ça appellation. Mais toi ba benga bon ça sou yango te. Spirituellement ça n'a pas d'effet. Tomoni na mukanda. Tant muta komi mukanda français. Soit comme on a berere orthographe. Hein? Bit siko donc na mukanda batira kata tension na ni na fond. Vous comprenez? Batira tension à fond objectif. Demande hein, de l'argent. Attends comme une écriture à faux. Français tengama. Mais objectif de fond. Il y a un de bataille. La lettre. Vous comprenez? Fond. Tu vois, fond en année. On va comprendre le fond. On va dire qu'on critique. Texte orthographe. Accent. Banini. Oh non, comme il m'a dit. Ah non. Tout un objectif. Objectif déjà les cambo. Total la écriture. Donc papa Kimbangu a celle la combo. Papa c'est comment c'est la combo. Parce que pour ça la miracle. Parce que maman Mikala était vivant. Maman Mikala, biso to moni maman Mikala. Le dernier disciple Simon Kimbangu. Papa Simon Kimbangu a joué à l'âge de 12 ans. A dit maman Mikala kufi lobby awa. Maman Mikala kufi na 20e siècle awa. Papa Simon Kimbangu kianga ni mutakundiye. Maman Mikala kufi awa. Maman Mikala osala témoignage à Tata Simon Kimbangu. Oh yo zolo bate. Mais maman Mikala zala disciple à Tata Simon Kimbangu. Biso to moni maman Mikala. Biso to participer à la rencontre ba jeune. Maman Mikala zolo balikambu. Azolo ba Tata Simon Kimbangu wavanga ngudi zimambu mukumbwa mfumutu Yesu Kristo. Bango bazala te. Vous comprenez? Biso to zolo ba biloko o ezaki na ba témoin oculaire. Bango bazala te. Siko oyo bango bazoloba na mutu oyo azoloba zala. Imagine moko eza ya papa Simon Kimbangu tango akufa. Parce que ça quoi bango ayana photo ya Tata Simon Kimbangu na prison. Ça quoi bango ayana photo ya Tata Simon Kimbangu na prison. Les mêmes photos. Asale mission na papa Bobé na 87. Les mêmes photos. Oyo kaka wana. Oyo kaka wana. Wabi mutu so alinga bebiso. To banda futela na parcelle moboye. Locataire mobo abuta mwana ya pembe. Bae biso moni mwasi na yo. Mwasi na mwana ya pembe za mwana na ote. O mateka kokana na ba chinois. Jo wana créa. Bae biso boluka na chinois moko na quartier wa. Bongo pesa mwana orgete mwana zalaka ya ye. Suka nango tango bake kosala Aden. Amona ke zala mwana na ye. Mais déjà conflit. Nous avons un noir bazar, va créer conflit. Mais il y a beauté. Papa Simon Kimbangu, on a un faux débat. Bazo le candidat place à Okimela pour aller camber photo. Mais bamende les temps baillé. Parce que tant 36 délégations à savant. Viennent baouta na 4 coins du monde. Ils allaient na savante moko. Ils allaient professeur na chimie nucléaire. Tango à Kota
La Katia. Salle de conférence à mon photo à papa. Photo quand bango bazolo bezangi ya mipata miambongo. Mipata miambongo n'a rien à faire. Que mutamoni photo mipata miambongo photo bandi ko lobela ye. Mais photo wana bango bazo benga mipata miambongo. Et lobele la savante wana na Katia centre d'ake. Mundele wana ba image za na luka mona yela yo. Ah ça la témoignage a vu moi j'ai vu Kimbangu na photo oyo azo epsanga makambu mundele wana fukami. Siko photo mipata miambongo bake fuka melango na mundele. C'est que comme il faut histoire. Mundele fukama. Ba sava balongwe na photo wana. Tina nkamba. Abade ngenda funguli mozole. Ba sava ba koti ba expert na médecine ya yote. Oko sa mutu kaza na pandisi d'opérer pour liala. Ya yote. Hein? Mutu wana malaria te yo betie kaka nino bite to perspiser kaka poto benda ka mwala po kaka parcelle no solo hôpital foot la ngo po foot la te ba consulter tata Simon Kimbangu ta quel réseau beta ba mindele ba bi oh mais mutu aza kolala mutu alala ba consulter ba bite bo sala ka ndenge ni ba bite to bongisa kai bilamba propre ba bongi ba chercher bilamba ça dit papa Simon Kimbangu azali nazo bisayo si mutu akufi papa bible zo lobaka mutu uteki nzambe bisi adam uteki na mabele ozonga mabele mais si mutu akufi azo polate azana si mutu akufi apolita azana et papa Simon Kimbangu il est le maître ya temps le problème de siko ezali qui peut vengo ezali yemo ezali mais likambo Jésus Christ ezali toujours wana or que histoire au le comme on tant toujours côté dans le fond toujours mon que ba mambo créer juste à peine même PV ndengini netel si makambo na nyosote PV côté c'était que likambo ça lukuta papa de ngenda likambo ebeti ebomisi ba noir rebelle ba su film pona yango papa de ngenda ba noir bazalaki na kindoki ya tour de Babel ba noir ozomono bana kindoki makasi mais ils ont un discours mondial ou discours mondial pas qui pona quoi on dit noir ba vendre la place des ordres des engagements ba noir place non so ba vendre des arats des ordres mais ba mindele wana omoni ba kosa bango atala ba poto moni bango ba vendre so moni côté ba mindele ba vendre ba plainte za la rare mais royaume Congo c'est le royaume le plus organisé de l'époque ce que ezaki yolobi kebiso ba mwindi to place quelle organisation organisation est-ce que ça qui ndengeni place organisation zali séparation za la raté parce que le numéro de devient roi vers 2239 mais le royaume le plus bien organisé il y a biso royaume Congo attendez au numéro du fils le premier roi terrestre le fondateur du gouvernement terrestre on est sur la Bible non numéro du fils le premier roi la création du monde. On s'est retrouvé parce qu'il y a beaucoup de choses. Les années fictives. On s'est retrouvé. C'est bon tour de Babel. Quand on a appuyé sur Mundele, pas de discours sur le Baïsa Mundele quand il est venu. Bino Maïna, Bino Zali toujours faible. Bino Borosel, le côté place à des ordres. Mais Rome Congo très bien organisé pour le Bélarayang. Pardon, nga kenda masimani banga kenda potote. Nga kenda masimani. Mais tout le Bélarayang. Rome Congo zaki bango Mindele Baïba Zolo Bayango. Siko nde bazo beta masola Mindele po bango bakenda kakuna. Nazo betelo lisolo. Non, Mundele yemo Zolo Ba. Vous avez bien organisé. Ça fait mal quand même. Pardon. Moutoumouine a des ordres. A des ordres. Tour de Babel créé par Moutoumouine. À Sangisi Batou, il devient roi. Il devient Dieu lui-même. Parce que discours à Nimrod. À Sangisa Batou, pour pas adorer Nzambete, pour pas adorer. Là, nous allons dire ordre moko mal donné. Vous comprenez? Hein? Numéro de Sangisa Batou n'a intérêt à Nzambete, le créateur. À Sangisa Batou n'a intérêt à Yé. Donc lui il devient Dieu. Ça veut dire donc Dieu le Père, Tata na couche. Dieu le Fils Yé. Ou t'as porté Ramon maman na Mirami. Parce que le numéro de Sina ordre, il avait épousé son propre mère, c'est Mirami. Moi c'est le numéro. Vous avez vrai? Et numéro attribué est-ce que toi tu crois d'abord à ces histoires-là? Parce que moi, franchement, je ne sais détails. Parce que tu découvrir très bien que l'histoire, quand on parle des peuples d'Israël, mais peuple d'Israël, Israël créé après la Deuxième Guerre mondiale. Livre Mama Solé Salami avant déjà le Kamalu Kouté les télémawana papa qui est même peine c'est amanga créé langue na biso moka oyo yo uta oyo papa na bina uta ezala créé
bautaka mais tout le solo solo quand même ba kasi ka te bautaka place voilà ba ye ba komi oui si ko songa na tuni yo na l'histoire na ascendance na yo na zuka à 5e et na zuka à 2e pour to comme na 3e 4e pour yo bima comme ça la ki bana opesa nga ba comme na bango nga na yebi parce que na la généalogie na ngai na 2e parce que na la généalogie tout le monde zo mona awa généalogie na bango et bandi na tata aboti tata na bango tout le monde il y a des gens la majorité la majorité 10 générations 14 je connais des gens pareils à 10 générations on a ba betelier ni solo mais ce qui toque palpablement tout le monde a tombeau tout le monde a monté ce qui palpablement tout le monde a tombeau il y a ensemble sur l'exception de bandaki na o tira ezaki quand c'est pas Mundela yebi biso laisser les morts enterrer leurs morts ba Mundela yo so komisa ba détruire biso non to lobi boye yo lobi ke oui et ça la bateau est 10e génération oui signe ça nini signe mo ezati ça veut dire donc il y a pas comme ça mais aujourd'hui pardon donc timanti ah na papa ema tango na utia pour na utia tourner mo ka fondation na timanti to comme wana na moni vie na nga ema abino papa Kester telema pardon jonga photo na cimetière abi omoni oyo ndabotaka oyo aboti oyo aboti oyo aboti oyo après oyo ndabotaki ngai. Et tant que chercher, je commence maintenant à écrire. Il y a que je vais donner. C'est tout élément. Chauffeur, tu as le loi qui est. Restez calme. La bande que je vais donner. Ça veut dire ça preuve palpable. Si on a relaxé, il y a bande qui bouge. Et il y a qui bouge. Et il y a alors qu'on mette la bande, tu m'as solo quand pour un sentiment. Hein? Quand pour un sentiment. Moi j'étais au village. Mais bon, quand on a vu ça, tata n'a vu ça comme on a eu land. Maman na ye pungu bona na botaki pungu basi so muta botaki pungu malata bona na botaki malata muyeya na botaki ye toke tina tomadia tiala vous comprendre hein mutu bouger moi na continuer ils allaient quitter donc on a joué 4e vous voyez na ye aujourd'hui je suis chercheur indépendant pour chuter parce que étant qu'investigateur au moins le message à tata Simon qui m'a menacé la batu ya liboso bazo menacer so sali l'investigation hein ngaza mutabandu batu nosto ba ka déclarer makambo tuna bango la majorité za ba déclaration ba Congo donc bango ne bazo un peu na mutu. Je te dis la vérité sala oyo na biso en plus les lomo qui bazo déclarer soit disons ba maître spirituel bato pe bazo ko escroquer bato mingi bazo utakaka qu'on s'entend ne comprend pas qu'est-ce qui c'est quoi les problèmes papa Simon qui manga kanga bango na kimia la conflit wana kangela bango na kimiala si il faut pas déstabiliser ba ye na sima ya mora papa d'Angenda ba ye donc penser église vous comprendre parce que ils ont vu mais les oyo si vous allez en Kamba au comment on a document à jugement au comment on a tant on va ça tata Simon Kimba joie photo ya jugement ya tata Simon Kimba si vous y a ça analyse à comparaison parce que moi on n'a pas mindele pour finir papa Kester tu connais aussi ça non mais ma bateau n'orientation oui tout chute comme dans ça oui au moins tu connais la platine hein tu connais la platine na vie mondela sur platine na ordinateur akangi yango ba photo ba grand Facebook et bimisi jour et bimaka na mabeli ba tu photo wana na ba mindele et ko démontrer photo wana qui était le propriétaire quand na ba mindele dongo bango bazobo ya wana hein ba tu ka photo wana hein ba détecter yango na ebisaki sango moko azaki na Italie na ebisi Jésus-Christ c'est papa de Lungana saka lobi non na ebisi non parce que Jésus-Christ tanga kufaki donc Jésus-Christ bino bolobela kana une église qui m'a dit et ça ba quelle mélité qu'il y a le attendez là dans obunga de l'esprit tango ba dju elamba pour makile ebisaki elongi ba pangusi yeboy batali na suka ba mone elongi ne sali nini etikali na ebisi sango na Rome bojo elongi wana so donc ça papa de Lungana tie hein bojo elongi wana potile le za na Rome parce que Rome a gardé 350 000 manuscrits photo wana banen ba pangusaka bato bazala wana bande kwa Jésus-Christ c'est propre wana makambo so bete masolo salima wapi mais photo ça na Rome na biso photo ça parce que ça salima wapi lisolo na Israël créé la deuxième guerre mondiale non ce que donc toujours ba Israël pour la compréhension parce que ezaki Palestine mais mabele wana pesa c'est la Palestine c'est la Palestine à l'époque même les Palestiniens wana ils sont venus hein parce que quand le monde mongo donc ya ba lefena
parce que pour les vrais Palestiniens, les vrais bananes, ils étaient pas. So zongi na, so zongi. On m'a dit le comme la souka, on m'a dit le donc on m'a dit mindele. Tu n'as pas kayo, tu on m'a dit mindele. Oui. On m'a dit mindele le oyo hein. Balobi le terre premier zala ki wapi. Ezaki na zit. Ba mindele pe ba ko te ko que terre premier zaki RDC. Vous comprenez? Terre premier zaki RDC. Mais tu le baté à Rabat. Même il y a un copain de Polinga dans la zone de Melasso, parce que on parle de fleuve Nil, on parle de couches, tout ça, on parle de noir, mais et bien c'est bateau. Donc ce que fondé dans Marambo le Kota. Papa si nous enseigner ceci. Surtout sur le bela Makambo Sika, dans le bela pe Makambo Kala. Il y a un de compétition. Makambo Kala le Kota. Qu'est-ce que habité? C'est quoi donc l'eau? C'est quoi donc tant de gens qui ont le Kota? Qu'est-ce que c'est quoi donc? Pour y a le biboy. Tu vois la vérité là wapi? Car na mukanda oti pendant bango bakomela yango autant qui pas vite abandi côté ya ba lecture la bible wana bango balobi na zote yango na le contraire ba ke funda ye papa simon ki manga ya bandi côté ya bible balobi zote yango na le contraire biso tozo expliquer ba tu bible balobi que non tozo expliquer yango na le contraire vous comprenez banani o bazo bundisa kaka bango moko ba noir siko même ndele lelo oyo tant papa d'engenda solo baka mutu mwindo uta wapi lelo bango bazobundisa même pas papa d'engenda lobi mutu mwindo uta wapi ba finga papa d'engenda muyibi ba finga escroc mais ba Cheikh Anta Diop un grand chercheur sénégalais parce que je suis successeur de Cheikh Anta Diop mais tant que Cheikh Anta Diop amona ki makamwa mélanine abino mélanine nde ba kenda ko découvrir ngo na tombeau ya roi Salomon na roi David or que c'était des noirs roi David na roi Salomon c'était des noirs. Nous sommes dans la Cantique des Cantiques, chapitre 1, verset 1 à 5. Au monde, moi je suis noir, belle comme des filles de Jérusalem, mais ne prenez pas garde à mon teint noir. Mais tant que Cheikh Anta Diop, parce que Cheikh Anta Diop, il y a 86. Il y a awa. Pour la parole, il n'y a pas de ngenda. Mais tant qu'on m'a dérobé, moi je ne pas de ngenda, et ça quitte. Vous comprenez? Mais après la mort à papa de ngenda, les lots, il y a comme moi. Bah, il faut comprendre, bah, on dit que les cas, balobino, mutumundu nde, azalaki race majeure. Pape Jean-Paul II a joué Massassi, kuna la Pologne, kuna lobi côté, et bon Lucas Jésus-Christ au nord de l'Angola. Bon Lucas au nord de l'Angola. Wana pape, mundele nde soit c'est vérité. Hein? Pour y avoir tout le monde des infos. Mais mundele c'est biso que non. Bon Lucas Jésus-Christ na nord Angola. Or que nord Angola c'est RDC. Or que la Bible Ésaïe 18, balobi toute offrande sera apportée à l'Éternel des armées sur les montagnes Sion. Place oyo batu oyo bazana teint bronzé tanga mona Bible top batu wana bazana teint bronzé or que ngana za donc or que biso eza manu artesa bronze or que na Jérusalem wana teint bronzé aujourd'hui c'est le Kamba Nouvelle Jérusalem c'est là où prière à notre Père est changé ndo moni na salaki prière à notre Père na ba découvert notre Père qui est en Kamba que ton nom soit sanctifié. Merci beaucoup. Et comme sur notre prière qui est à Kamba, Marambo, ça a terrible. Prochainement, nous recevons. Ah, on parlera pièce contre pièce. Non, ah, on va aller sur ce que notre Père qui est en Kamba. Quand on aurait le papyrus jusqu'au prochainement, face à on va expliquer, on comprend que peut-être que vous autres chapeaux une erreur parce qu'aujourd'hui, comment comprendre que religion et qui est battu. Toi, on a posé qui toi dit. Grand merci Nayo, merci papa qui est. C'est l'église qui m'a aussi ça. C'est l'église qui m'a dit. Des en la vérité. 30 secondes, déjà prière à notre Père en Kamba, que ton nom soit sanctifié. Ton règne était déjà venu en Kamba. Ton fanatisme était que ta volonté soit faite partout comme en Kamba. Donc, on a déjà parole dans la souka. C'est la prière de notre Père qui est en Kamba. Qui est en Kamba. On a commencé à la papa qui a gagné. Bon temps batu bazolo ba au nom de Jésus kasi mututi mwana mère moko boye pe ndenge bamba lobaka Mario au nom de Jésus yeba ba yosondimela papa qui est au monisco hermoro ozondimela yi hermoro au région ngai que ezaki créé après hermoro ezali yalungana hermoro na zongeli yo yebisinga kana Jésus ki sabisi bango bozo sambela muto bino boyebite mais ngana osambela muto na yebi ngana osambela muto na yebi c'est tata Simon Kimba yo so sambela muto yebi so ka pepsinga me manga na adresse ko me manga te ngana ko me mona nkamba na on so tata Simon Kimba. Grand merci et le Miguel Zaki na sima caméra. Bon asuka moi 2 secondes. Ingénieur Michael Pazaki na. Moi 2 secondes. Oui. Tolo baka ko lobate. Toko ma place ni Kambozali. Place wala ndete ko détecter vrai na faux. Voilà. Tolo baka ko lobate. Na ko sala émission spéciale. Na ko yamba bino nyonso. Très bien. Bangunza. Na ko yamba bande ko Équateur o lelo ba bimisi pe sous vérité lelo to beti ango ti taper d'abord il fallait vous répondre. So ko photo.
Tu ressens un papa qui est ça la dossier Zali parce que bango ba epeko kunda les choses que vérité li kambo d'intérêt personnel ou que famille moro et bima liboso ba bika kimba or que ba grand pe ba te pe belé ba bunda ki baluka ki pe pour la libération ya mboka o pour na ni balobela ka bango te au parleur ezana pour na bino bo s'abonner massivement bo continuer toujours ko na biso papa qui sort sur na biso pour na ba dossier miso sur le to kanye un peu moi parti musuni mu kieto lié en joko pour aussi ça mon kolo moro te. Grand merci, et bien te retrouver dans le prochain numéro avec les mêmes plaisirs. Bye bye. Yo! Ndeko ya Congo! Yo mutu balia bambongo! Pona koluka kotinda mwana na yo akende kotanga na mikili ya poto tope oteka bandaku pote bana na yo bakende kotanga na mikili ya poto kasi balia bambongo tala occasion oyo fondation au parler epesi yo pona kotinda mwana na yo akende kotanga na mikili ya poto yango yo lokola na mboka ya Tunisie oza mobimba bakomisi mwana na ba université ya kuna nyonso kitoko Chypre Canada États-Unis, oza mobimba, ya Schengen, ya Dubai, awa, nyonso ezali, na fondation au parler, bazo sunga batu makasi. Adresse ezaka katse moko, na avenue Kassavubu, numéro 51 à l'enceinte du bâtiment Carrefour de Jeunes. Tope obengi bango na ba numéro ya téléphone oyo, plus 243 82 1 006 172. Topé na plus 243 85 21 43 344. Et au gagne.